Mesdames et messieurs, on est ici, donc hôpital général de Kinshasa, mort de Maman Yembo. Là, on voit des comédiens de notre pays. Donc, la comédien Abisso Atika Kibiso, ça fait 6 mois. Veut dire Azarana mort. Murumba, Azali Moto a Bersaki Biso Nyos. Ngana yo to telemi a Murumba Bersaki Biso. Trio da Soufayege lo Mogo. Bazaki na Boulangando, bazaki na Danga et puis Murumba yo akei. Donc ba kei déjà bango 3. Nzamba zo bango na place parce que ba Bersaki Biso. Mais sinon en passant, c'est une grande dame d'Afrique, grande dame ya Mboka au Congo. Oyo toko bossa na te, toko za ba ingrate. Na likambo sali ya ko sala enterrement ya Murumba na Danga. Ezali na polémique ata mukete. Mama Oliva ali mama o azali na Mboka oyo. Atalika yango asali yango eza pona ba polémique te pona ndenga mabete mais to sengi vraiment maman merci pour Murumba na famille na ye bazaki na solution te yo to petite solution. Les obsèques de notre artiste et comédien Murumba Caporal Murumba. Donc là on voit des comédiens, la DSOB, des journalistes aussi, Aïcha Okoko parmi nous. Et pourquoi pas, là on voit beaucoup de comédiens. Merci beaucoup à tout le monde, mesdames et messieurs. On voit aussi Lité Akanda, Goldberg de YouTube. Moi Naé, moi Caporal Murumba, en train de pleurer, mesdames et messieurs. Merci maman Olive Lembe. Courage à toute la famille de Caporal Murumba. En tout cas, ndenga keibo bisope to kipa to tira na passe parce que bisope to zwa kipe babilengi ya kosa msalo grâce na bango. Na kimia to pesika nzambe merci. Angela Batunios, voilà. Toko la muke mama top, lelo to moni yoza comédien mune na mboka na biso oza parmi les exemplaires. Assez à Bossana Maki. Mais après 7 mois, maman Waro a ekozwa pe bakundie na honneur au bilumbo moni. Alobaki akotika bisote ako abandonner bisote alobaki yango utaki na motema na ye. C'est que je peux dire, en paix sanza mais merci pour na maman Waro ou apesa biso. Tika idéologie mutu oya longola batu ba stress na ba moment ya ba pasi na ba moment ya maladie na ba moment ya kozanga ebembe na ye topeli wana ye esala 6 mois na morgue nazalaki kimia te. On a compassé. Mesdames et messieurs, on est ici, donc hôpital général de Kinshasa, mort de Maman Yembo. Là, on voit des comédiens de notre pays. Donc, la comédien Abisso Atika Kibiso, ça fait 6 mois. Veut dire Azarana mort grâce à Maman Olive Lembe Kabila, Lelo. Nzoto na yezo bima, poto kende kokunda yango. Merci. Ebele à Maman Olive Lembe. Pour l'initiative en tout cas, Boé Salara bien. Et merci beaucoup à tous les comédiens qui sont présents ici. Merci à moi-même Mathieu Boncher et pourquoi pas aux artistes et musiciens congolais au Bazana Bissou Awa. Ensemble de Nabiso. Donc là on va prendre
Notre artiste et musicien Manda Chante. Manda Chante, bonjour. Bonjour. Na moni oyepina na matanga ya Viena yo Murumba o esali 6 mois na mort grâce à maman Olive lelo corps ezobima. D'abord esali oboni liwana et puis corps eumeli trop na mort grâce à maman Olive ndeto zobimsa lelo. Bon, en tout cas, pour la morgue, en tout cas, on a peut-être des raisons familiales, mais sinon, nanga ezali awa eyokisinga pasi osangate parce que Murumba azali moto abersaki biso nyonso nga na yo totelemi ya Murumba abersaki biso trio da sufayaki eloko moko bazalaki na bulanga ndo bazalaki na danga et puis Murumba yo akei donc bakei déjà bango 3 nzambe azwa bango na place parce que babersaki biso mais sinon en passant c'est une grande dame d'Afrique, grande dame ya mboka au Congo oyo tokokobosana te tokozala baingrate na likambo asali ya kosala enterrement ya Murumba na danga ezali na polémique ata moke te mama Olive ali mama oyo azalaki na mboka oyo atalika yango asali yango eza mpona bapolémique te mpona ndenge mabe te mais tosengi vraiment mama merci po Murumba na famille na ye bazalaki na solution te yo moto petite solution. Merci beaucoup. Merci mon frère. Les obsèques de notre artiste et comédien Murumba, Caporal Murumba. Donc là, on voit des comédiens, Ladi SOB, des journalistes aussi, Aïcha Okoko parmi nous. Et pourquoi pas, là on voit beaucoup de comédiens. Merci beaucoup à tout le monde, mesdames et messieurs. On voit aussi Lité Akanda, Goldberg de YouTube, Anthony de la ville. Donc beaucoup de tristesse. Il faut dire merci beaucoup à Maman Olive Lembe Kabila, Mama di Mama, pour les actes. Parce qu'il faut dire que Nzoto ya Moei ezali 5 mois na mort. Murumba atika biso. En tout cas, donc ça la passe na mutema. Voilà tozomona mwana na ye, mwana Caporal Murumba en train de pleurer, mesdames et messieurs. Merci maman. Merci maman Olive Lembe. Courage à toute la famille de Caporal Murumba. Donc merci à Dieu l'artiste, paix à son âme, notre Caporal Murumba. C'est vrai tozabatu mais liwa eza pasi. Liwa etikaka bandeko na pasi. Bandeko balelaka kaka pasi na mutema. Donc merci beaucoup. Elenga Congo toujours présent avec Mathieu Boncher 001, votre chroniqueur. Donc on est ensemble. Mesdames et messieurs, on est toujours là, en direct. Il y a Morgue Nabiso, il y a Mama Yembo. Donc là on voit la famille de Murumba, Caporal Murumba, Oyotoye Bakakala. Murumba n'est plus, Murumba za sousouté, Batouba Golela.
mois, la carte à mort grâce à Maman Olive Lembe Kabila. Donc là, on voit les obsèques, les résultats à la main. Il faut dire merci beaucoup à Roger pour votre présence ici. Et merci aussi à Maman Olive Lembe Kabila. La bonne annonce à la République congolaise. Et l'autre, Sobe Caporal Murumba oyo toyokaka olobaka za idole na yo accueilli. Un mot d'abord pour Naliwana. Vraiment Nzambe azwa molimo na ye. Molimo na ye pe manakimia. Azalaki icône muto oyo asalaki musala ya makasi pe na monde ya comédie. Ah oui. Et puis en tout cas Benga Keibo et Sope Toyoki pas et Totiral n'a pas, c'est parce que Sope Tozoagi peut Babilengi à Rosa Msal grâce na bango. Maintenant on se montre à l'élo yosa comédien. Quand il y a mutu ya comédien mouné na sala succès et ça lit 5 mois na morgue. Tout le monde négligé parce que ma coquille a été pour la robimisa. Mais grâce à Maman Olive Lembe Kabila, n'a pas eu de chance les loto bimisango. Au colo banini yos pose un peu comédien na mboga na biso. Ouais, donc comme ça vraiment, bah, merci pas à maman Olive. Donc oui, qui est biso tout ça bana. Donc acte oyo maman sali, yango wana penza ba maman basala wana bana Congo tout ça musala pona mboka. Mais les amours passent mingi, comme on appelle corps ya mutu. Les sika Mali lié que de ça la 5 mois. Donc vraiment et ça lui passe mingi. Ça lui passe mingi, mais Zambé azwaka molimo na yake. Merci beaucoup. Ok, merci. Mama Top, les londés tous ceux qui ne gotika Caporal Murumba na cimetière accueilli. Un mot pour nous. Paix à son âme, notre collègue, notre vieux, Baïkone, donc Bato Babani Masola théâtre na RDC, Caporal Murumba, Baza Bato Aliboso, Bangba Osa théâtre chez les Alaka Moko, RTNC, Obisonio Sotobanda Kolanda. Donc, Akena Kimia, Topesika Nzambe, merci. Angela Batunion, voilà. Tokoso la mouke Mama Top, les loto moni oza comédien mouné na mboga na biso oza parmi exemplaires. Nzoto ya comédien sali 5 mois na morgue. 7 mois pour tolo ba vérité. Grâce à Maman Olive Lembe Kabila, Mama di Mama Ndeko Rebimi. Un mot d'abord pour nous. Merci Mama Waro. Mama Mtema Mnene, Mama Oya Lingara Batunion, so merci. Pour na soni o longo libiso. To ebite benga ba ke no kunda ende ba kunda ga batno so leta misatu mine libulu moko. Mais merci pour na soni, merci pour na acte sali na geste sali ya kunda papa na biso Murumba. Vraiment nzamba lola zong selo ya mingi mama. Famille au consoler na biso, soni elata ki biso elongo ekwei po au telemi. Merci maman. Pour au telemi solution et ça manque. Merci. Merci beaucoup, courage. Merci beaucoup. Assez à Bossanamaki. Mais après 7 mois, Maman Waro a kozwa pe bakundie na honneur au bino bomoni. Alobaki akotika bisote abandonner bisote alobaki yango utaki na motema na ye. C'est que je peux dire en paix Nzambe merci pour na Maman Waro ou apesa biso. Nzambe merci na grâce ya Maman Waro mama batoto. Faut dire 7 mois azaki pena négligé hein. Azaki pena négligé grâce à Maman Olive Lembe Kabila ne nzoto ebimi lelo. Aïcha. Voilà. Après 7 mois, Mathieu Bochoko bandana. Lité ya kanda nzoto ya Mowei
capitaine Mugumbe sali 7 mois d'abord liwa na ye pona yo tango kaki akufaki parmi ba idole na bino ya zalaki esalaki oboni mama Aisha Okoko ndeko nanga Mathieu Bonche nazalaki vraiment na passe makasi nazo tambola nazo lia pe nazo mela musalo nga na salaka moko kati na biso 6 mois na kati ya morgue même soki eza na kati ya famille na yo ozala kimia te et puis bandanga na botama mbala liboso na yoka ebembe ya artiste et comédien mutu asepelisi batu na mboka na ye mutu oyo atika idéologie mutu oyo alongola batu ba stress na ba moment ya ba pasi na ba moment ya maladi na ba moment ya kozanga ebembe na ye to pe liwa na ye esala 6 mois na morgue nazalaki kimia te kasi eloko ememinga awa mbangu toza na eloko akopesa ye te mama oyo toza na mbongo akokabela ye te mama Olive Lembe Kabila ngana mituni ba question tina koma na lobi soki mukolonga na kufi mama Olive azate seke bembe nange ko sala 9 mois na morgue esalinga pasi moko batu bazolela mais degré ya douleur nga na zoyoka pa toza fonction moko na papa oya kufi Caporal Murumba toza fonction moko eza pasi makasi mama Olive Lembe Kabila mama ni mama mama waro initiative please OLK bande ko bobetela ta mama o maboko ko bobetela e maboko mama nzamba pambola yo mama ni mama nzamba pambola yo mama bane belé na benga kaye mama ya ba religion nyonso na bakisela kaye mama ya bikolo nyonso pe na bakisela kaye Kongo mobimba moto aleki ya zate na motema boboto na motema mawa na motema malamu mama oyo azana ngo soki pe biso lelo tokomi batu na miswa batu bazo respecter biso eza grâce ya mama Olive Lembe Kabila na fondation na ye initiative plus OLK biso toza bana o toza ko hériter grâce ya fondation tango bazo sunga batu na fondation na ye batalité lité ya kanda pa zalaka na pasi to aider